Andeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simo Poso Lobito mobala pembe ti na Dubai mobala leki libongo na elengi ebela te bokolia bongo ndumba zwi permis papa Lupanga beli liboma keba nyoka akoswa biso ndakala melingando nia wakangi balo mibalo yo bakabaka te suka batikala bango moko nga wana mbwa rouge naza netre soki naza te bafazi mibale kotutana lala ebela te bokolia loso na ndonge keba nyoka zala bandeko napesi bino mbote ya Jésus de Nazareth ezala bino grâce na ye etambwisa bino epesa bino oyo elingi motema na bino amen. Bandeko nayoki ndenge tomoni biso moko ndenge ya na biso Antoine bango na leki na ye na mwana na ye nani bakali alire bazokendele bato mingi bobina nga ndoko Simo ndenge nozoko ko ya kosala na liste likambo ya ndeko na biso Koffi Olomide bango na bakali yaya d'abord ya Antoine Koffi Olomide azali papa aza pe sous musicien aza sous na ba critère mo ebele en tant que concernant bakali azaki lokola travailleur na ye lelo po to yeba bakali na poto bato mingi bayeba ye ayeba na kena Kinshasa mutu asalaki po bakali soit fulama ezali ya na biso Koffi Olomide ya Antoine tobo eyeba ni bongo ye moko pe bakali leki na ngai ayebi ndenge ezali misusu te a manqué vie bongo pona nini bana mama omoni tokendaka nano rapidité omoni ba musicien na biso congolais bazaka na biloko moko pe bazaka pe na ba comportement na lobi bango nyonso tout dans tous les règles il y a ba exception pe zalaka et koko zala ndeni ba misusu bazana comportement moko ya malamu misusu bazana comportement moko pe il fait soyo tobo ite pour lelo poto to pesa ya Antoine faute to banana nous pour le banana ya Antoine après to suki sa pa ya bakali parce que ya Antoine lelo asa mutu moko asa leader asa star munene tu mama wana consommateur de cœur brisé ya na biso moni biso nde to sokola to zaki ba promotion biso na ba leki ne to so solo to tengi na bango na kali na kuna na ti lokola yibi onyo so na oloba wana ya Antoine eloko msupe zali omoni ya so sokola sagesse pe kolaka ozapi na mwa berere moka mike yaya mutu to lingite to bwa kiloko ka to akoza kote soki mabe ezali ngana yaka ngana za na mutu te so mabe ezali to kobongisa so be malamu ezali to kumisa kote miso ezapi na mwa berere omoni eloko ndenga za azape responsable o memaki parce que oyebaki tino memaki biso na yo biso bato to yebina biso te cause nino memela yo moko memaki oyebi tina nini cause o memela ki bakali ezaki azarte tout est grâce ezaki mukone kokaki yango no memaki mais siko o memaki ezaki ba contrat to signaka ya musu contrat bo signaki ke ndenge na memio boy lobela kangai ko lobela batu misute yaya wana ka biso to yebiti to mona ki pe contrat to yebite ndenge alire na bango ba nokoza mais siko yeloko soko likambuza yo attaque yaya wana za bakala sa mwana taza leki taza siko mwana na yo attaque mwana o memaki si y a un problème poni ba musicien la biso te ya congolais bobenga batu pembeni boso na batu et loko on s'appelle des fois ça pas na bino to yango wana pana pona ko bimisa loko boy public luka na ba conseiller malamu pe ba te oya malamu ba conseiller malamu basana mo ope ya bululu tala batonde be mutama yele soka côté pa batazoba ezaka passe pona ko lungolai parce que eloko on a pour bimisa papier il faut tout na nanuti ata mo ba conseiller na petio na somo na comportement te na ndika na komele bo batama yeba ba vie ko komele na noter pesa ina no moi mise en garde le militaire bo bengai solo la na ye bakali tale loko bo so sala boy na zo sepela na ngote changer e bandaka bongo parce que bino bokoma kana système likamka ko publier to ko benga na bokoma ni loko wana non azaki pe na mabe na ye azape na malamu na ye to ko le batiki bakala zari kana mabeti azape na malamu na ye mais siko yo en tant que yo leader il faut y siko et loko na zo sala et ça un avantage
to eza inconvénient yo sali no papier mais papier no musu ya ngam tiri ya musu ebi misope kaka kibudi la lulala hérité wata soso lembe ekenda abongo na hebite so na lobi mabe bolimbisa ngai parce que eloko liboso na liste to sana ndengwana parce que eloko bongo tango muta omona via sa bengaki ngai eloko na kosala ngote parce que mbala mibale so na sali eke créer problème ekenda bongo bino mbala mo kaka na hebite so bosaka na ba conseiller te ya msupe ba vertige msupe msubo saka nango soki pe eloko nini ezalaka te omoni so okomi mukonzi faut ça na motema mune okutana ba biloko ebele batu no so ba usano batu no so to kandenge moko okutana ba batu likolo na bates mutu na mutu na raisonnement na ye c'est à toi maintenant de voir niveau ni ngana ko kende nango niveau ni na kozana nango niveau ni na kozana ba parce que ba à travailler na yo so il faut futa ki te wana biso to yebite ba contrat bo sala ki bino na ye biso mais savoir quand même un peu de respect pour nos solola et c'est le moko te bo bimisa pa na yebite toko kokana te makanisi nanga e ko sa pa ba tenir surtout te parce que le connaissons ça maka bana biso na communauté congolaise bolingi ko bimi o banda lelo ko tanga botanga ba kombo na ngate na sens nini yo sa o leader il faut batanga kaka kombo na yo botanga kate boloba non et ça le makati mais et ça le maka na communauté congolaise keba nyoka a so abiso la lulala odeti nzongo yanda ekenda kabongo parce que le qu'on a fait dans la communauté congolaise, bon ça va décision mon coco terre à terre, on dirait bah homme de homme de la rue et là on se sentit mouton kabakate ya moutou ndenge na so raisonner ndengwana ya toi côté musupo sali mabe ozano na raison mais ba ko peso raison na bon côté parce que côté musupe au baby saki il fallait pas o yo yebi mwana na biso po benga ke biso to yebi so po pesa ke misaga o yebi seke bobo to yebi te mais o mbala moko pampa et sonné ki to côté po biso to monika ka to yebi te so benga ka pepe meno yebi saka limbi sanga so pe na yebi te mais et ki to côté et sonné ki to côté et bimi lo kwa bloke sanga bokenzu et sanga mungu na ndenge yo zaliwa siko ba msusu ba komo lubani o noko simonzoka na nini nani bakali aboye ki bake no nini nani soki nani producteur ango ayaki aningaka so bakali bakende kobeta na Philippines la ebele la tête kolia bongo sule kauka ekenda bongo ngabi kofia ke no kobeta na Philippines po banani banani bafuta avion batunini basanku kuna ka ba étudiant ka ba sape na mbongo ba étudiant pe ya mingi te ba Dubai eza ba Chine eza ye kaka kofi ote noko simoto okosa ote noko ba kena noko ba kelia ezala ki bongo ba ngaba kendi kobeta na Philippines ngabi tout ya Philippines nango ngabi monika susi ba lingi ote mutra mutakumina na façon na ko Philippines ezawa bino bosala fallait te confier l'homme la miel de sang ekendara bongo et le quoi ne beti makasi babi ote Koffi Olomide producteur na so nga ko beti sai na Philippines ya wana pa banani bakota oye sika kitabaso nga ko fungulisa kitabaso ka oye nani oye sana nani na boutique sayo Birmanie na 138 aike na fungulisa na nini na Philippines est-ce que mon kita clear la langue kuta soko kate bonga ko teka nde yemo ka kanja zonsi biloko tu na Kinshasa ngabi ete yayo ngabi yope na kitabaso alo kwa mute sala kute yo kino kufungulisa magazine na Philippines pona na somba biloko la na tilo kolela mida France ekenda abongo na sans wana lelo so pe berere zali ya Antoine osape na berere côté ntokolo bateke to a reçu ba flirter osape na berere derrière ça parce qu'il fallait pas et l'homme suyo ça muto tangi pe comme il me quoi ba homme de la rite yangana lo ba mutama yele sora côté place batama be po bozo ezala ka boyi libongu tulu kaba nyoka a oswa bino oya solo bana bino mbo rouge nga na sans wana yangwana siko po ba misusu pe batika ba misusu bazana ba comportement nga sina matagi na vieux na bisa bino na kenoko sala
na saki stage bando le sanko mema vio eloko moko te za likolo na kiti sinyo so na kangi ngana za mai oyo nyoso za na posa na ngako melango ezala pigeon ezala soso soki kaka yoki posa mai awose ngai ko mela mai na pesa kananga mbwa rouge ngai o sala nani so wana po o mato o sala ka soki nini afia mu de senga mai ewo so mai pananga la ebele la tete kolia bongo masuwa po ma atambula alika apa na ngana mai so na boyi aoleka te ezanga mbwa rouge ekenda ka bongo na yesu ko pa ya ndiko na biso bakali leki na ngai zalaka reconnaissant na vie na bato zalaka na motema ya kimubadi zalaka motema munene parce que métier o bakuta na makambo ebele okuta ezalite ka lokwa kofia lobaki ya ntola lobaki na yo bato misusu ndebo omonana bazoze la malheur na yo oyo zokanisa ya msupesa na ngobongo te bakali mutu aza mutu leki na akutika ne nzambe te mutu akutika la tikala mutu kaka soki lelo pe to bato po lelo po oyebana eza grâce à yaya wana ya Antoine Kofi Olomide consolateur de cœur brisé azana mabe na ye asali pe na malamu kote na yo et loko yo sala oyaki non a raison mais il fallait pas obima vite vitesse na yo ya mte bimission ne bere pour ni na lobi vitesse et loko wana bakali oniro obie loko ngo sandegeni na fungulo na pesa maye omoni kandika bimission bakali alobi no te banda lelo bakali ko sala kama communauté sala ngona nko omoni ba papier na ba komi ngo lelo e bandi lelo te batebele ba koma komango est-ce que na ngo tsango na ta ba papier que so akapa na biso kaka na ba TikTok na ba YouTube e kenaka su wapi la Pascaline Ponde yana Jenny Ponde na Grâce à Ponde leki ya Francine Ponde e kendaka bongo na ko sote ba ni e o sale ke loko moko ko répondre te silence na yo elinga ko so ya to na ngaka ningana mutu ya msupe mona msutu na butu nani Sindide la pimila ke Dubai to yeba ndenge ya msupe na pasa kina se ya msupe meleki moi sokele tsoti povia nga moi komela moi vena eta moi whisky ya mse ningisa ki asakoli kona ndanga nyo sotu wana te bakali yo aki mutu kaka ovanda nano o tisetere o tiki silence na yo bakali oninga ko funa malisu makasi o répondre te o moni ne pe papier batindi o tunité o lobité bakali oninga be disabatu liboma na TikTok na YouTube ko répondre kaka te o zabe na beso muta tuno te o zabe na beso ko yeba te bakali ngala yaya na ebi ndenge kenda bato na ifoza na stratégie bakali vieux Antoine ngaka benga yo anga ko sestiser balinga ba retike papier wana parce que côté musubo saka na bato pe ote ba ko peso côté te soko sola na ngande to sola na ba no leki na ko bimate tika o mani kandi ke tse papier tie ko pole la wana ozana tante o leki be de miso pese mbote bakali etushaka Mutako sote la Ibrato piana zala ekenda bongo omonika ndenge saliwana olinga ko fulama oleki ne mission de osapo bwa ki vie mo pao ndeko lubaka yemo koko petsonga ayebitiki na pekise yaya akoma ko mituna musupe na age makamso ebulu ekomo ko bungisa bato akoli eloko linga ko sala vie Antoine yango wana bakali ko répondre te papier na komi o tuni yango to tali yango te leki nanga na ebi nenge swaka on ko bete mako 24 po 12 eza ba 12 comme des autres et comment il va fona ngo 24 nde likola 12 biso wana ngawana ngana maiti 24 likolo mbwa rouge 24 orasuna 12 te ngana yena 24 abeti 24 likolo 12 ngawana bama yamba na batayamba na banani bama umba na bapa umba ekenda kabungu keba nyoka awoswa biso la Adeline di tambala mwasa kenda sango keba nyoka awoswa Adeline di tambala ekenda kabungu sona lobi mabe bolimbi sanga leki nanga sona lobi mabe limbi sanga ngana ya moto solo na observa ka wa mutama yele bozama yele yona era soto longli babilo na mno sala lelo soki na vandi na talaka bino mibale te ezelo kopona so bankadre bino bien bosama kaminene parce que bosana mbilinga epopa ki bokende bobosunga
mais sobo zuo sérieux te ngala lo bakapamba te bozala zala a féliciter yango wana bino na era bino mibale en tout cas zala ekenda bongo yango wana bakalile ki nango kena ki vitesse ata lelo te lobi te ko kende su te ko bima su mingi te vanda wana vie na biso bati misu ba lobi a manquer te ngabe manquer te za berera libakwa buto aye bakite nzoka koto na kore katana ki ya leki kuna akobeta libaku ezaka mod bakali muta kosa yote muta memelo pe buzo bate kanisa ta yana ni kambu monko les bienfaits na ye azana mabene me azana malamu na ye comme likambu na vite c'était vanda kalme koyoka batute tika na lobona moni po likisi be monsieur bele mais na osenga pimanana talela nde mokilo so kende eloko ngala lobano yango wana butu malamu soleil wanga butu malamu